Les bozol banini beka tabernacle ezali dénomination. Par rapport à quoi? Vous avez dit que vous avez pour bino. Moni bino. Vous avez bangulu. Vous avez bamboa. Vous avez makaku. Vous avez caméléon. Biso tonzi magandenge pour la biloté. Toki para maramna biloté. Biso tonzi magaki. Toko okuta na papa walesa. Toko kende pas sonika fota. Toko kende pas Moïse Biye. Tonzi magabongo depuis kala tola ki sabino papa baruta zalaki awa. Azo invité ba maman leur mbongo na ba concert et ba lelota. Oui, le message, c'est la justification. Différence, il y a biso. Dans les guides de réveil, c'est la sanctification. Biso toko koya te. On ne peut pas tomber. Pourquoi? Nabami na ndako na ngabo na moni mwana mwa ye makile ezotanga tuna bato ya sécurité na. Na keso melaye pompers. Makila penza makila nini boye na voiture na libana. Osali ya yo famille kuna na internet obegi ngai demo obwakinga na lifelo oyebi message te. Vous ne connaissez pas le message. Osane na kindoki Complexe, na jalousie, na kindoki. Eleki. kasi na bolingo ya nkolo nakosenga permission te naligi yo na mponango. Vous êtes des sorciers. Yo pe mwana nzambe ngai pe mwana nzambe o nini yango ekoki kokabola makila esongaki biso. Alotela monoko na bino il prêchait dans votre langue. Eza complexe. Tu n'as pas fait l'évangélisation, tu n'as pas prêché Dieu, tu n'as pas prêché Jésus, c'est l'autre. Oh, mais c'est là, par exemple, par exemple, à cette campagne d'évangélisation. Donc, vous présentez votre Branham et après vous présentez Jésus. Parce que tu ne peux pas recevoir le Seigneur sans recevoir celui qui l'a envoyé. Branham Azaki Moutouanga là yo était un homme ordinaire. Akosi. Mais tant que vous commis sakana, tu peux cet exemple. Papa a beau tout comme bon papa zanani, papa za sacré. Papa na mandefu, papa na mandefu. T'as le niveau de communication à moi na. T'as le niveau ma yele ya moto. Branham a même menti. Aki obongisa. Et il est parti arranger. Aki obonde là. Il est allé prier. Bah il a on souhaite ça. Ndenge bango baza ko telme. Est-ce que passe na biso zanini? Na vent oyo bimi likolo ngomba. Vent na ngombe zali vent oyo. Ezo ko komisa. Tala déjà mutu azolo bana musakuli azali ne mutu moko normal. Lokola mutu nyoso azane mutu moko normal. Papa. Ni t'étais cet homme, comment il faut y mutu? Moi et vous, on ne pouvait pas se connaître. Moi et la mienne, tu n'y vas pas kujuana. Soko joué kaka simple prophète, moi na charpentier, il y a Joseph na Maria, oza muyuda. Soko joué lokola un simple prophète, azane ka moi na nzambe, azane nzambe te, mujahidin musulman, Hezbollah, Ben Laden, Moussamba Ben Laden. Beaucoup en Jésus. Mais tant qu'il y a une dimension de compréhension, la parole, il y a révélation, il y a Saint-Esprit, oh, dimension, ma porte, ma terre quitter. Oui, un chrétien doit être exemplaire. Dans les soucis de vous informer, divertir et vous former, Nouvelle Tendance, votre chaîne, met à votre disposition des applications, radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1. Rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations, contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. C'est compliqué, en fait, Abraham... Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, le logo na mêlé logo mais le logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenge amabé te sale la ngo pour na mama. Ba célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndeko nanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et zebele na kati
ce que Melika Mongo déjà aura bien. Les hémorroïdes, banini, tout ça. Bilialia, Vanda, Moussala, banini. Et réparer le système, il y a break. Et réparer le fonctionnement. Fonctionnement, il y a break, des breaks, donc il y a ce fonctionnement, il y a bien. Tu comme les Congolais, ils ont gagné le match. Ils ont défaite. Pas de technique en plein match, c'est pas bon. Ils ont là et locaux. Là, c'est éviter de dire, surtout les pasteurs, ils ont mis la boyawa. Bobenga pendant Alendele, un numéro naïe, pour bobenga, pour boser locaux. C'est important. Traitement poison, anti-poison, yango. Neba mususu mêlé avant, kende obima, mela ça des jours, atabatie le loco. Moi, cuire mon corps, c'est bon. Oyopé, anti-poison. Donc, ce que ata ils a kati et longolango. Alendele mikolo somme. N'habité mindele on va passer biloko va vous dire. Pour biloko on vende ça solo. Mikolo ba tchaka poison à toi famille, à toi ça problème na mututé jalousie car donc ba produit en wana, anti-poison, oyopé anti-poison. Donc, benga alendele à partir naïe aïbneni oué ozwango. Nous amenons pas mon labino, mi batte lamboke comme biété, batwa comme la jalousie, oyo tozo comprendre des souté. Bana mike bazo kufa, mikolo bazo kufa, ba otiana bana bébé ba poisson. Donc, toujours zala nanti na ondengana nga ndako, c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Merci Balanda Nouvelle Tendance, merci encore une fois chez vous dans vos maisons. Épiscope Yambo, rendez-vous na Kitata. Nakanisi bozana ko sepela déjà par rapport au que ce qui vous moningai c'est que ba nouvelle ayé c'est que toli ayé c'est que leçon ayé oyo to ba toujours na kopesa na bat oyo balinga na bango ko bebisa musala ya Nzambe par rapport ya ba manière na bango ya ko prêcher parole de Dieu o ezali ndenge kolo Yesu Kristo atinda ki bisote. Toujours pesa merci na papa Lendele par rapport à l'espace à pesa biso pour nous couvrir ma message. En tout cas, ba tunyo so oyo balanda ka message ya frère Branham. Bo pesa ka merci na chaîne o parce que ba pesa biso espace moko ya kolobe la message. Tant on te expliquer que papa Alain vraiment William Marion Branham azanani et il avait compris et aloba quitté aza musakoli antango vraiment faut ko pesa liloba na e valeur. Yango bomona katolika awa pona kozongisa bato na nzela bato babunga nzela ya message ya Branham. Soki ozana lingomba ya message, ozana ba info, ozana ba activité, ozana makamunyo, ozana poso lekisa espace na bino yango ezala awa. Toyaka ko défendre nde message prêché par William Marion Branham. Parce que ezana bato mo ba s'éleva ki pona ko contredire message ya Mosakoli. Et tant que tu comprends que toutes ces valeurs, tout élément qui te défendre le message du temps de la fin, parce que ce message, il y a un temps où il y a un des pour na moto bika. Ngasiko naza wazalendo. Wazalendo ya message à frère Branham. Nazo mona ba komo ko bimisilanga ba M23. Bazako ba tout Hollande parce que biso to frappaka. Naza pena wazalendo ya message à frère Branham. Soko meki kaka o lingo simba toza no maele na moni ba M23 baye toko traiter bango parce que biso to na connaissance oyo musakoli ateyaki pe atika ki to landela katango nyonso avant wana tokolanda Mosaïla Nzambe le pasteur Lifoko du ciel l'apôtre des 7e sceau oyo ngana koma kobenga père des nations aza papa ana bana mokili mobimba bana tano alo bana ya ba GT azana bana mokili mobimba oyo azoka soin na bango lokola papa ya solo na pesi mbote esika za kolanda ngai na bosanité triple brassard aigle masengo à côté du roi soleil balula c'est par là le chemin tozui événement ezoleka Lubumbashi tozongi à tous nos frères et toutes nos sœurs qui sont cordialement invités à ce grand concert qui aura lieu donc 14 septembre. C'est 14 septembre à Temple Rama, ici à Lubumbashi. Donc vraiment, essayez d'être là. Et je crois qu'on ne peut pas parler comme les autres provinciaux dessus. Je crois que nous, le Seigneur sera dans la partie, va chanter avec nous. Parce que c'est lui le premier adorateur, c'est lui le premier chant. Et la Bible est bien jour passer devant David et il commençait à prier de lui, je suis l'éternel riche en miséricorde. Donc je vois qu'il le fera au travers de nous. Donc vraiment soyez le bienvenu et surtout
Dites-le aussi à quelqu'un qui est à côté de vous, qui aura le temps de suivre ce sport aussi, que le Seigneur vous bénisse. Merci. Namoni bato ya ngomba babimiseli ngai mutu moko boye soki lwambo soki nani naoyeba ye mpe kutu te naoyeba identité na ye te babimiseli ngai mutu moko boye mutu yango asa sila kala ngai kuna yeba kuta asa kufa na ye kala me mutu yango asila na ye babimiseli lisusu baye na ye mpo atelema kobundisa wazalendo. Est-ce que M23 okoka wazalendo? Est-ce que bomitali mpenza na niveau ba connaissance obiso za nango penda muto bo tana bitumbo bo akoka bino mo bokoki te bo tindela ngai bo tindela routier bo tinda routier mitali bino mo boko mesurer ba conséquences lokola doctrine na bino za ya ko finga eza ya macholi bo tindelinga mutu disciple na bino pas zo finga azoko engager église na bino azolo bango ouvertement tout ça na guerre na banda ko luka guerre. Namanda oye sabino ke toana bitumba bozo batama e bino moko bondimi siko ke toana guerre botindi mutu bandeko na ngai bopesa nga raison batutu ya message ya frère Branham batutu bolanda frère Branham boyeba ke tozana bitumba ezana vent moko ebimi ezo déranger biso koleka kutu ya badorateur parce que toyeba ki ke ezaki na badorateur babimaki bazo ko adorer William Marion Branham tozaki penza na ba problème mo mingi na bango te mais ezana vent moko eye ya makasi vent wana na zobi sabino à chaque fois vent ya ngomba ils ont continué œuvre nango et ba aventure nango ça ko continuer et cette fois-ci ba bimisi porte-parole na bango bozo mone kala mingi ta zolo ba wana ba bimisi porte-parole na bango oya ko bandolobela bango mais toujours avec des insultes nega baloba tel père tel fils donc il est pas na idéologie ya batata na bango babandi ko finga babandi ko n'importe quoi soki yolanda ka message oyo soki yolanda ngata on a sala ba émission soko somona nga esika mokolo moko na finga yelanga vidéo to tindela ngo na ba commentaire wana lobana nga ofinga ki place boloba ki place boye bozo ko mesurer grandeur à makambo yote tango Jésus Christ azaki vivant azalaki na ba bitumba parce que ba sadducéens bazalaki ba pharisiens bazalaki ko s'opposer na révélation au Christ ayaki nango biso toyebaki message ya Branham te to comprendre ki yango malamu te tango to comprendre yango to ekoyeba ke mosakoli te yaki boye mosakoli penser nezaki boye mais to eko découvrir sous vent moko estelemi pour na ko contredire toutes les prédications oyo mosakoli te yaki et bino bato o bozo défendre mosakoli bo vandi bobi bo occupé te mais biso ba wazalendo to tienzo to na biso en jeu. Parce que bango muto ezokotela bango muto bromona on otsa vidéo abakangisa eti batu musu bazana sonité bazope yo muto mbaba nyokolo place wala bakangisa ozongi lisusu bakangisa suturo makambo belé le karato bo na biso koloba parce que ça TV mais to yebani tant na oloba bo to yebani za na mission on sala la première mission o na kolobela siko makamba succession na loba na bino ke église wana c'est église nzambe te na ebisaki bino succession wana nazolo ba clair église wana za nzambe te pourquoi ce que zaki ya nzambe succession elinge ko sala d'une manière propre oyo mosakoli ateya na mateya na ndenge nini ba désignaka moto ko kamba église au cas où pasteur akufi to azali souste to bien élection et sala maka mais makambo to mona ki avant élection sala mais élection influencé déjà que moi na ngam to tika na place. Et tout le monde vidéo bimina oyo la binongo avec beaucoup de détails que moi na yemoko bimina bike ngam na ebisa ki papa tsaki ngandi est-ce que Branham asala bongo Branham ateya ndengwana ke moi na mutako ebisa papa ke azo kufa église osko yotika nani sikonde zana siko fotsa siko ye pa bi ebisa ne eza mabe asa mutu mabe na ko tsa ete yabite tsa ye kaka mais tala le conséquence moi na ngako ko finga kabiso ko ba n'importe quoi ko finga na mosako o apesi bango vie. Ce que ça na mutu oyo ngombe ko respecter ce que ça na mutu oyo famille wana baruti tabernacle bako ko respecter c'est William Marion Branham mais yene mutu ba cracher yene mutu ba moni pamba bako ko contredire bo pesi le ba dénomination raison bo pesi ba makasi ko manquer ba tout susu ya ko finga kabiso ya ko loba n'importe quoi ce qui le loba tout lokola nani Jean Bosco Kindomba a ko finga kabiso c'est grâce à vous. Et ça pour Nabino. Parce que, dans le niveau de connaissance, pousse la tête. Le problème, c'est quoi, peuple de Dieu? Vous l'entendez très bien. Batea Branham Mabé.
Branham aza prophète oyo ayaki ko révéler biso l'identité à Jésus-Christ ya temps oyo ko sauver biso na temps asuka tout ça nango. Comment Branham azalaki prophète oyo yende mutu batindelaki biso na temps de la fin oyo a ko révéler biso Jésus-Christ pour que tous la sauver. Batei bayebi makambo très bien. Mais la manière dont bapesaka biso image et message et empêcher que biso to comprendre que makamni le kana message. C'est comme si que Branham il se fait égal à Dieu. Yango moni passe na ngala moté mezane nini. Mwana oyo ya message yemoko ale kaliboso pour la kobunisa ba adorateur ko ganga ngape mukolo kende campagne d'évangélisation. Bolanda ba vidéo baté na campagne bongote na campagne d'évangélisation ba ko boka file ba yeba ndenge ya koteya. Parce que na campagne d'évangélisation, il faut montrer batu Branham. Bande ko to sala exercice wa muketo me kolanda to comprendre. Na tango ya Noé. Nzamba tina ki Noé nde atonga masuwa po bikisa batu. Toyemba nzema ya Noé ya Noé ne mutaye ko sauver. So bino soko bobike non, botanga biso comment Noé te, botanga biso mama masuwa te, biso nzambe ne mutaye bikisa biso. Nzamba ko bikisa bino ndenge nini parce que nzambe ndatindi Noé. Yo lingo kabola Noé na nzambe pourquoi? Oh baka te nga Jésus. Maintenant ba prédicateur ya Jésus ba fanatique à Jésus. Ta bazoka sonwana bazo maniolate molimo nini ezali na sima wana. Faut bozwa révélation ya Paul, to bozwa molimo na nzambe o to bengi Saint-Esprit pour na ko révéler. Apôtre Paul aleki ba bengi mosali ya nzambe, umela mosali ya nzamba ke lo bezonga bité. Nzamba confirma mutumba lebele mbala misa tuté. Oza molimo akautu, molimo na piton, molimo na kautu. Bato bana molimo a piton, bazo kasande ba otanga kombo Jésus, c'est comme si on appelle ça un vrai Jésus, mais Jésus doit être révélé. Jésus toyebi na kombo, mais il doit être révélé. Il peut faire ba ndenge ya ko utiliser Jésus yango. Na ebité sokozo kanga sokozo comprendre. Jésus ba yuda bazana e, mais ba utiliser le rôle mwana na charpentier, ya Joseph na Maria. Ay côté désordre de l'évangile. Ils ont Jésus, ba yebi Jésus. Yango ba branamiste ba lobaka Jésus o biso to teaka na o bango ba teaka eza Jésus mon côté to longwe wana oyoki lokango Jésus mon côté pona nini manière à ko utiliser to zui Jésus to kele pa musulman lo lenge ba musulman baza ko utiliser Jésus eza lo lenge mon côté na ba chrétien bango ba lobi azali Isa asala ba miracle ko leka Mahomet mazanzambe te. Or, biso te par la divinité Jésus-Christ à Zanzambe. Bah, on va l'ongler déjà divinité. Donc, bah, on Jésus-Christ, il y a ma B. Il y a 40%. Mais biso on a Jésus à 100% la totalité. Alors, bah, pentecôtiste, bah, yé. Bah, qu'on révèle Jésus. Tous on a ce qu'on a Bible. Totanga kama kama bantoma batangi. Mais est-ce que bantoma nde bateye biso Yesu? Est-ce que biso to mona ki Yesu? To mona ki Yesu te. Mais bazui message pas à Jésus. Allez par tout le monde. Faites de toutes les nations mes disciples. Bon ça la batno solo au mona ke ba o ba yeko bateya ki bazo ba bango boko na Jésus, boko na Jésus. Mais tant aucun na dimension de compréhension la parole, il y a révélation, il y a Saint-Esprit, o dimension ba porte bateya kité au mona babi, ce qu'on lui recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu dois accepter, tu dois confesser de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé. Et ça ba dimension. Parce que étape pour ba porte bateya ki, il y a moins étape pour ba Paul bateya. Alors après, il y a un que message et koya, Nanzela Branham, n'a qu'on révélé biso Jésus-Christ. Okoya n'a comme moi Jésus, mais la manière dont on utilise Jésus, et sa manière de sauver aussi. Ce qu'on joue comme un simple prophète, moi dans la charpentier, il y a Joseph et Maria, aux Amouyouda. Ce qu'on joue le col un simple prophète, Azaneka moi Nzambe, Azane Nzambe te, Moudjahidine, musulman, Hezbollah, Ben Laden, Moussamba Ben Laden. Maintenant, la révélation éthique, si on a bateau, il y a temps de la fin, ne Branham m'a expliqué, détail ma kamunyoso. C'est ça que bango, ba telema ki lokola, ndenge ba pharisien, ba telema ki pour combattre Jésus-Christ, ndenge bango baza ko telema. Est-ce que passe na biso zanini? Na vent oyo bimi likolo ngomba, vent na ngombe zali vent oyo, ezo ko komisa. Tala déjà mutu azolo bana musakuli azali ne mutu moko normal, lokola mutu nyoso, azane mutu moko normal. Papa. Et là, quand on a bazoloba, bazu yango wapi. Bazu yango na message à Élie. Élie, tant on a bazoloba, Élie était de même nature que Bisso. Élie était de même nature que Ngai na yo. Bazoloba la nature ya bomoto. Azaki na makila, azaki na nzoto, azaki na mai. Ne bakokani si nga na yo. Yo makambo Élie asalaki okokusalango. Et puis l'exemple tant bazo expliquer bazoloba nini babike akanga kimbula mbule tosaki. Donc yope
oko sala makambo extraordinaire parce que tu as Jésus-Christ en toi. Mais tant que tu as commis sakana, tu peux cet exemple, papa a beau comme bon papa zanani, papa za sacré. Papa za sacré, so comme papa zanani, papa za mutu ngapena mutu. Papa na mandefu ngapena na mandefu. Tala niveau ya communication ya mwana. Tala niveau ma yele ya moto. Makambo to soba, to so minyo koma pona nini. Likambo so na noir et blanc que moto ayebi makambo te. Ayebi te. Ce qu'on est jamais au tellement que yon a prophète besoin ndenge moko asa mutu normal on ngombe mabiso la pensée nini tant que on ngombe mabiso na sacré on ngombe mabiso wapi c'est ça le problème bolanda doctrine ya ba fingi babimiselinga M23 ce qu'on a ko finga batu botala esika mutu alobi asambelaka na makambazo sala tel père tel fils ezo kamusa mingi ezo kamusa mingi. Ne bozol banini beka tabernacle ezali dénomination par rapport à quoi? Oh, parce que moi na zolo banini nous ne sommes pas des branamistes. Siko yo lingalo banini. Est-ce que bino bozana citation oh mosakola lobi que bino bato bozana église na ngai awa za ba branamiste. Ou bien ba bazaki na tango ya Moïse ba benga bango ba mosaïste ou bien ba poliste ou bien banani ou bien banani. Ozomona ke ezali mawa mingi pona bino. Omoni bino boza penza bangulu boza bambwa boza bamakaku boza bakaméléon boza bamakaku boza bambwa boza bangulu bozali bakaméléon mosakola lobi ke boza bambwa pona nini ou bien bozali bangulu pona nini. D'abord boza ba singe pona nini parce que boyebi ko différencier te etabe na poso nango bozolia na poso na etabe na kati. Boza bangulu pona nini osokwa mana liyoba ozozonga lisusu na babetize wana ya kondimela bindimela ndimela. Boza bambwa pona nini biloko bosanza ya mabe tellement boza batu moko ya ba conflit bozongeli lisusu bisanza eza mawa mingi pona bino mawa omoni obitumbo bozoluka boko kolonga ngo te boko ko bundango pete biso tokobunda na munoko te tokobunda pe na nzoto te tokobunda ni na brochure tozobunda pe na Bible na maboko bino bo prouver tant ozoloba likambo il faut en avoir preuve. Si Dieu est avec vous, mais où sont les prodiges? Si Dieu est avec vous, où sont les prodiges? Zamba confirme kabata mitema mabete. Merci. Nakanisi boyoki ba propose obima na pa abeza pasteur ba propose obima na pasteur alobi ye batinda ka ete biso batinda ka bisote na biso pasteur soki yo oyebi ko finga biso pe toyebi ko finga mais biso na doctrine na biso ya mosakoli atinda biso to finga ka te atinda biso kaka to manuela ba écriture pour to expliquer donc to ko limbo lelo kaka to ko expliquer yo moko ko yeba sort na yo soko za nani parce que biso batinda biso ko finga batuté yo ka bande ko tinda yo soki mu continue tindi yo mais oboso ni makamba sala ka yo kuna mutu aka mutu mutu aka mutu tala origine ya église ka ko finga ko chola batu ko n'importe quoi. Un prédicateur doit vivre sa prédication. Yo zote ya batu zo bela batu makambo ya impudicité yo mo mitali babiloko zo reprocher batu yo mo mitali pena yo za la problème tena yango botika luka makambo er yango yo botika ko luka makambo to solo la makambo nzambe lokola bolingi to kota na ba écriture na koyebi solo mo mukolo biko si tu as un problème avec ton frère boyebi d'abord ko limbo la matéya te botangi exégèse te botangi herméneutique te botangi homilétique te boyebi makamba ko te te l'art de prêcher bozana ngote ka bowe la koloba na ko limbo la bino. Tout ça, le problème, il y a un vent. Je vous ai dit déjà, tout ça, le problème, il y a un vent. Premier vent, il y a bateau adorateur, bateau adoraka. Yo ke na croisade, ok côté ya sa malamu. Mais ozo baka ke biso to nimela branam te. Siko on la sa batu bino baba nani. On la sa batu bino nani. C'est lo bino tango po nyonso oyo ezo mema na vent ya makambo, bana makambo ebele. Mais tango yo na croisade bandi ko baka biso to nimela branam te. Soki okei côté ya il faut lakisa batu prophète du temps de la fin. Na Jésus oyo yaye ko lakisa batu ndenge nini Jésus wana ba aplikaka ye. C'est ça ko sauver batu. Mais tant on a confusion parce que ba Branham dit oyebi bango
Ben Mutombo aza na poilu awa keme ko sa ta débat net keme ka débat papa no me ka débat Ben Mutombo double Ben Mutombo kene me ka débat biso to yebi to ba ke Branham aza nzambe te to yebi to ba bongo mais to bundanga na ba adorateur te to na problème na bango te basa na croise na bango so to te comme na partir to yebi savoir que non biso to kwa ka Branham comme état prophète Jésus-Christ notre Seigneur bar. Mais yo kei on ko tsama kele makesko et puis c'est impression comme si que tous les Branham se basaki na erreur yo ndo na révolution ba en tout cas moi na pela nenga e pena ko la minute au président en tout cas donc c'est que un message non ozo pesa ba impression na sima na makamni o teyaki bo kana loko na bino batu bolanda ki bino ba deno bino batu bolanda ki bo kana saka sana bino ba pasteur belé passe mo ba surtout bino na ki para bino te mo na bino tina moko te bino boza tina moko te. Parce que mutu ya finga kabino bino bo yesu wana bo tala ye yo afinga kabino parce que message e wuti kuna e bimi na bibongiseli il y a une vraie révélation Seigneur Jésus-Christ bolanda vidéo. Oui, le message c'est la justification. Différence. Il y a biso entre nous. Na beri de réveil. C'est la sanctification. Et ça comme lui sama. Bango bazo koya. Et homme biso to ko koya te. On ne peut pas tomber. Pourquoi? Na bami na ndako na ngabo na moni mona mwa ye makile zotanga. Tout na bato ya sécurité na. Na keso melaye pompers. OK. Makila penda makila nini boyi na voiture na libana. Akesukola na douche. Asomeli pampers atie. Na zama kango ya tel pasteur vient à hôtel après anga soki chaque fois to bimine 5000 so to bimi 5000 là on a besoin bongo abimene nga 4 fois nde apanzinga boy moto yena ndako ayena ndako makilo moi si mubali pasteur alors donc pasteur bogara kina benga wa bogara nde za boye vient nga na mbongo nga ko nga pe mindele pe babima nga ba na komba pe na 1 million nga viens à besoin à 3 jours tout le zata fleuve Congo 3 jours viens sala nga na pio attaque 50 000 ba benga yo baboga tata nanga William Branham qu'est-ce que nous allons devenir biso toko sukawabi nous sommes sortis des dénominations biso to bimi na bibongiseli. Nous t'avons suivi. Bisoto landaki yo. Mon père. Tata nangai. Mon père. Tata nangai. Char d'Israël. Mampinga. Ya Israël. Char des nations. Mampinga batona mabota. William Branham. Char du message. Mampinga. Ya sangonatango. Qu'est-ce que nous allons devenir? C'est toi notre cavalerie. Pourquoi tu es mort? Alors problème na bango mususu makasi za kufinga. Doctrine na bango kufinga. Na lignele bino so ba mafinga nyonso ba sala bino bo bisanga ke na message ya William Marion Branham to yebela ki yango boye. Soki to yebela ki yango boye te, pona nini to komi place boye. Pona nini to komi place muto yango ye moko azoya lokola motei ya kimia. Bato ebele bakomi ba impoli baza kofinga bato bakosala boye za malamu te mais ye moko azosala ngo. Un prédicateur doit vivre sa prédication. Okoko te bato te makambo yo moko sala kate. Lelo bato ba dégoûter bino. Ba comprendre misala na bino sikoyo. Tokoloba sikoyo nini? Pendant que basala nzembe su ba sala ba action minene basa ba miracle basa makamba bien baso tombola komba prophète bino nde bolibo kitsa komba prophète bokoko kate bitumba obolobi botabo s'engager nango yozo bo gagner batu yo gagner wazalendo osoka place ba gagner wazalendo ona na kitende ya rouge pour comprendre ko kokate na niveau parole ngam na yoka ka porte de 7e saut ngam na yoka ka muto amela bronchir l'homme de citation ngam na yoka ka mutu nzambi papa, yeso azote à tout ça au téléma. Nous pouvons vendre dans l'église de nous autres Matthieu aux arts vendre biso so azote à tout téléma kapona ba tsala azote le misa ba bengo ba chair de poule les téléma. Quelle dimension?
tala et ba aigle musu ba lia ka makile lala abomini ya mate akutie wana bandiko lia ya bandiko lia biso toyoka ka aigle royal. Le défi de ce jour, l'ifoko du ciel. Un grand prédicateur na message dans nous besoin muto ndengwana te ça normal. Bobo yango te so nzamba pesi muto mo za na ngolu papa na bino ndimaka ye. Ondima, c'est simple. To sengi vidéo. Frère Branham dit, même prêtre catholique, on doit les respecter. Mais dans le message, il y a trop de désordre. S'il y a des impolis dans le message, il parle de Jésus, il parle du message. Dans Facebook, il critique les gens. Même si ton frère fait une erreur, tu ne peux pas l'injurier. Va vers ton frère. Mais aujourd'hui, ah non, un jeune au sali à yo famille, kuna na internet, au begi ngai démon, au wakinga na lifelo. Vous ne connaissez pas le message. Complexe, na jalousie, na kindoki. Il est qui? Kasi na bolingo ya nkolo, na kosenga permission te, na kosenga permission te, na ligio namko. Vous êtes des sorciers. Le message, sango. Yo pe mwana nzambe, kai pe mwana nzambe o, minangwe koki kokabola, makila esonga kibiso. Randekita. J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans les rues. Je l'ai trouvé dans les mondes. Merci. Maintenant, Sikoyo, toutes les vidéos, il y a des critiques, il y a prophètes. Makamino c'est les kaki, Babylone soboyo kaki, oibimaki na ba croisade basala kikuna. Beaucoup de gens ont répondu. Batu bazongi saki, batu message, batu babi message, bazongi saki, babaki non etambola kaboete, bazongi saki ba réaction na bango, yango skoto otsa. Likambo eza bisote, eza ngamorote. Eza bato ba croyaka na Branham comme étant un vrai prophète, ba ebi ndeni ateyaki. Nandeni makamne sengeli etambola. Alors on a tout balayé. Babiloko nyonso oyo ya ezanga mutuna makolo, babalayaki yango. Et ce que ça un vrai frère. Pourtant, si tu as un problème avec ton frère, problème, moi, problème de la prédication. Il y a un problème de prédication. Vous avez interprété mal les Écritures. Si vous avez un problème, qui sont vous avez un ko finga bato ko finga bato ko kosa bato makosa bo baby sa ba vie bato ba foyer bato ba famille bato wana nde ba kwa ko luko me bino pe ko mona bino lokwa bo yebi misala bino bo sala ka ko mona bino peza pasi bolo ba kaka ke o ba mona bino me bino pe oza bato ko mona ta bo mi bosa na ke bino bo bato ko mona bazali pour biso to ka témoignage vivant ya message à Branham tozaki bato tozaki ko critiquer tozaki ko loba mais to kutanaki na mosala nzambe oyo ayebi nzambe ya solo oyo ayebi William Marion Branham azwaki biso avandisi biso alakisi biso vie total vie correcte mosala nzambe publier ete ayebi masumu te ayebi mabe te aza mosantu tondimi ye mosantu tomoni bizaleli na ye correct mais bino bizaleli na bino ezali ya mabe bizaleli ya mabe tokoya pebe na bino ndenge nini si tu as un problème cherche ton frère tango bino bozo sa ba vanti bo chercher ba frère na bino bo livrer ki demboku nati a camarade na bino ben poli bo livrer a demboti ba papa musu bo pesa respect musu bozo manquer bango est-ce que wana ça sera bien on est bien to lo bana wana est bien o te foko to saka foko bangaka oui to yoki yo lobito to sa to bangaka yo soko bangaka yo soko to saka bon mo biso bana miketo ndenge nini Moutou Boponi Oboye na ancien combattant aza retraité boke zoye na kawo ezaka na kitambo kuna ya ancien combattant biso toza ba wazalendo tozo sala musala sikoyo to défendre prophète
moko wana sisi oto abako botika nzamba se défendre nzamba ko se défendre monde nzamba okita te basoda ne baza biso yo ya okita ta pesa biso nguya poto bloquer ba faux prédicateur na kasi bino mo bolanda vidéo bo mona pena ke no ba ebote ate tokutani prochainement épiscope ya Mborande qui t'a rendez-vous na kitata. Le message de William Branham, c'est ça Jésus. Donc, en d'autres termes, lorsque on dit recevez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, et libre le bagueur, recevez le message de William Branham. Voilà, donc l'évangélisation du temps de la fin, c'est Malachie 4. Donc tu ne peux pas aller faire l'évangélisation, campagne d'évangélisation. Tu n'as pas prêché Malachie 4. Tu n'as pas fait l'évangélisation, tu n'as pas prêché Dieu, tu n'as pas prêché Jésus, c'est l'autre. Oh, mais c'est là, on a par exemple, par exemple, à cette campagne d'évangélisation. Nathan, oh, il faut présenter Batou Branham. Ah, donc pour présenter Batou Branham, mais on a pour présenter Jésus. Parce que tu ne peux pas recevoir le Seigneur sans recevoir celui qui l'a envoyé. Dieu aime l'humilité, la simplicité. Il prêchait dans votre langue. Mais ça complexe. C'est le complexe. Je peux prêcher en Swahili. Je peux prêcher en Chiluba. Soyez papa Koufi. Si papa meurt, Baché Yaya liquidateur. Yaya est liquidateur. Alors comme papa t'es. Il ne deviendra jamais papa. Soyez coach Azate. Si le coach n'est pas là, capitaine, le capitaine de l'équipe a coaché. Peut coacher. Mais il ne sera jamais le coach. Branham était un homme ordinaire. Akosi. Branham a même menti. Et il est parti arranger. Il est allé prier. Le message de Frère Branham. Nous ne pouvons jamais dire que c'est un simple homme. Vous dites pas un amen. Dites un amen. Que Dieu bénisse. Ce n'est pas un simple homme. Je ne vous le dis pas pour vous flatter. Ni t'étais cet homme. Moi et vous, on ne pouvait pas se connaître. Vrai ou faux? Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Si Dieu n'avait pas appelé cet homme, nous ne serions même pas ici. Mais pourquoi on peut l'appeler un simple homme? Il n'est pas un simple homme. On a normalisé l'impudicité. Non. Non. C'est pas ça, mais on a un sorcier. Un pasteur qui sort avec les fidèles de son église, c'est un sorcier. Oui. Un chrétien doit être exemplaire. Et c'est que là, ça. Pour monter à la chair. Pour monter à la chair. Tu dois être exemplaire. Premier principe. Le premier principe. Tu dois vivre la parole de Dieu. Les pasteurs, votre pasteur vit de l'impudicité. Vous devez savoir. Pourquoi le message vient exalté? Pourquoi dans l'église du message il n'y a pas la vie? Il ne témoigne que de miracles de Branham. Lui-même n'a aucune histoire avec Dieu. Comment les gens croiront? Parle de tes témoignages. Quand tu étais petit, tu écoutais. Dieu t'a béni. Dieu a fait de toi ce que tu es. Mais regarde maintenant. Quand tu es béni maintenant, tu as grandi un peu. Maintenant tu n'écoutes plus. Quand tu as eu maintenant la gloire, quand tu as eu de l'influence, quand tu es maintenant riche, tu ne veux plus écouter. Le Branham, c'est pas notre Dieu. C'est un simple homme qui a sonné la trompette. Nous on ne croit pas au Dieu de l'histoire. C'est pas les brochures qui a la vie.
Brochure les à la vitesse. C'est Jésus qui a la vie. Tu dois rencontrer le Dieu de ce message. Le Dieu de ce message, c'est pas Branham, c'est Jésus. Quand tu vois Branham, tu n'as pas créé ce message. Pourquoi Branham était venu? Précisez. Nous ne sommes pas des branhamistes. Nous sommes des chrétiens. Il y a pas... Je ne suis pas branhamiste. Je ne suis pas branhamiste. Eh, si ceux de Paul ont, les miens aussi. Les miens. Il n'a pas dit ceux de Jésus. Les miens. Alors, je te pose la question. Toi, tu es de qui? Tu es de qui? Moi, je suis de Branham. Je m'identifie déjà. Et toi, tu es de qui? Tu dois aussi t'identifier. Parce que ceux qui vont rentrer, ce sont ceux de Branham. Moi, je suis de Branham. Je n'entrerai pas. Je suis déjà rentré. Ce sont des pasteurs. Ils vont vendre le message. Ils vont dire, non, nous ne sommes pas des branhamistes. Bon, non, vous voyez, nous sommes des chrétiens. Il va encore dire, non, 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 c'est Jésus qui donne la vie. Les brochures et les bandes ne donnent pas la vie. Vous voyez ce qu'ils sont. Ils ne savent pas que qui est Jésus aujourd'hui. Jésus aujourd'hui, il est le message de l'heure. Ils sont dans la confusion. Ils ne savent pas que Branham a dit. Pourquoi l'ange m'a dit? Enregistrez le message. Quand je m'en irai, ces bandes et ces brochures seront éparpillées dans le monde. Et ils écouteront ma voix. Mais ce n'est pas moi qui parle. C'est la voix de Jésus. Notre patrie à nous, c'est ce message. On dit qu'Abisson a message. Laissez-nous avec ce message. Aucun de l'abino. Nous sommes arrivés dans notre patrie. Ça c'est pour nous. Nous mangeons ça. Voyons ce message. Avec nos cheveux. Avec nos dents. Avec nos ongles. Nous mangeons cette parole. Parce que ça m'a changé. Je ne suis plus ce que j'étais. La parole m'a transformé. Lève-toi. Sois éclairé. Car ta lumière arrive. Marchez dans la lumière. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur. Bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu. Mitema kusunga. Fondation Alendele na orphelinat Christ Rédempteur bana posa na bino. Bana posa lisumi na bino. Bano baboti bakenda. Bano bazala moya kotanga te. Bato bana besoin lisungi. Bino bato wala mitema malamu. To wana posa ya lisumi na bino na orphelinat Christ Rédempteur, la Katia Fondation Alendele. Kanise loko. Ezayo ndolo bakie. Ozanzambe ya bana bitike. Yo mokolo bakie. Osungaka basi bakufela mibali. Pona nini pasi ya boye o nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous. Pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café. Le logo na meli logo mais le logo est amabé.
Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on ndenge ma bête, ça les langues pour la maman. La célibataire to lingi bino ate. So maga boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire en soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux, $35. Eze belé na kati. Sobo melika moko de jour bien. Mais hémorroïdes banini tout ça. Bilialia, vanda musala banini et réparer au système ya break et réparer au pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. On va défaite, pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, boningo mela boyawa. Bobenga pena alendele na numéro na ye pour bobenga pour bozoloko. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima o mela melango. Ça a des jours atabatie le loko. Moi cuire mon corps c'est bon. Oyo pe anti-poison. Donc soko ata izala kati et longolango. Alendele mikolo som. Nabité mindele yango ba pese biloko ba udia. Po biloko yango bendeza ya solo mikolo bachaka poison à toi famille te à toi problème na mututé jalousie car do ba produit en wana y anti-poison oyo pe anti-poison donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe na ngapa mbola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poison donc toujours zala nanti na ndenga na nga na ndako c'est bon. Que Dieu vous bénisse.